Des bandes à London TV. Si la 500 $. Après si, à cette cotisation pour bah comme obsèque, il y a Coco et Suzy. OK. Ce qui est Belleville après si 400 $ pour bambomi. Wana to koki ko compter yango te keza cotisation. Wana to koki ko compter yango te keza cotisation. Des bandes à London TV. Moni lelo ba prophétie o ezo tambola. O sifa loka lokwa. Ada ilunga linga lia o 5 artistes ba okufa na liste wana ngana zate. Kamota ba lo bake mo sala nzama exhibition ke to se repentir, to tika mabe. Bino bolingi na binote. Ku fe landa. Na sala 10 mois na bota raté. OK. So na ki hôpital passe au bote sili. Mais au longo na ndako passe peut-être si moi na obim. O komi kana porte hôpital go passe ezali. Parce que mon sala nzambe tango na prophétie que 5 musuba okufa après madame Suzy. To betelo maboko toto lobani parce que diable a pas prophétisé. Alors il y a plus pas la vérité. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Abonnez-vous. Voilà, que la lumière soit et la lumière fille, grâce à la lumière de Salah. Que nous demandons que vous avez n'importe quel monde. Vous avez occasion que en clair dans la chaîne Abino au message que vous avez actualité en temps réel DML TV original. Moi, je me suis toujours très présent pour nous représenter une actualité en temps réel. Au Abino, il y a information. Surtout au Italie, il y a musique, il y a politique, il y a sport, culturel. Nous avons pour rendre nos services pour vous avoir l'actualité par rapport à Neymar. Voilà comme bon message nous avons monté n'invité à recevoir pour la Biniam Kwalo azongi sur le plateau à chaque fois ceux qui analysent tout banda toujours peut colober la kaka na et na mis sur le on recevoir na Kwalo merveille ya Denis merveille sur ma caméra ce qu'on font la chabande de quoi dans partout dans le monde bamuna mis sur le on recevoir na Kwalo. Bonjour et bienvenue, M. Lolo. Bonjour, merci beaucoup, Azar Sifo. Merci na Balandino, surtout il y a 2000 original télévision. Na Pessimino va mbote belé. Na souhaité merci, bonne fête, il y a mois de la femme. Na maman nyonso, il y a monde entier. Vraiment bonne fête. Et puis maman oyo, balanara ngai moi na bango Miss Lolo, ngai leki na bango ngai ya na bango ngande ko na bango ya mwasi. Na Pessimino bonne fête, il y a mois de la femme. Babisi la Ivoirienne, docteur Sissi, Baxila, il y a maman ba trophée. Bon, t'es. Vas-y, ba trophée belé. Na 2022 ou 2023. Na mois moko, le mois de janvier, a eu trois trophées. OK. Elle a essayé parce qu'elle mérite hein. A mérité. A mérité. La prébino, on a trophée lissou. Héros to beta makambo matanga, héros sous test azer. Bon, c'est sûr que la bino artiste comédien. Na artiste comédienne, na artiste comédien. Au bout tu vas perdre deux personnes à la fois. Bino bo sepelit. Biso to sepelani. Bino ba tabache. Bo sepelit matière. Bino souhaite rater malheur et comme là. Bandi tout comme le roi famille. T'as bien na habitué to analyser. Tu peux analyser nyoso, né amabe, né amalamu, oui. Donc ce qui problématique exact ton fan pour tout cela. Donc tout cela kakeza li solo. Merci. Ma condoléance la biso merci. OK. Voilà. Est-ce que tu comprends dans cette émission? Problème exact to banda. Na pesi faire ngai demel mbote beli. Voilà. Je suis sûr que comme il est. Voilà boni le Nicolo dans mon baba groupe forum la WhatsApp. Pour l'organisation de Bino, pour la contribution. Oui. Ça se passe comment la groupe? Oui, la groupe, next year, na moni celle les admis, les un message parce que le message a qui est comme administrateur, un message. Ça se passe bien parce que nous avons vraiment bolingo ya osunga. Volonté penya ya otia ba cotisation ezali parce que ba cotisation on mona ba mbongo wana vraiment nzamba pambola ba clients surtout yo bazozwa bazu occasion ya otia ba vraiment bazana souci ya bande ko na biso ba kundama merci vraiment parce que mutabi misaka $10 to $20 na eboye c'est chose facilité facilité pour la mikolo des temps est difficile bon mona ke batu penya ba otia ba 200 300, 100, 500, 400, 50, 20, 10. Et ça, volonté. Mon iso mutumuswa roza pe na mon ebele mais pas kabelo ata $10 au amon passe. Mais ya ochash ko na matanga.
ya mutu moka poto sala kam sala moko eza facilité donc vraiment bah merci ebele et puis merci na bana lemba aimons nous vivons ya ba président Douché bango bazui charge ya cercueil ya mama Suzy et puis ça les ana chapiteau wana corps ekobima mercredi je crois jeudi si je me jeudi le 9 mars mercredi le 8 mars batutu babitola la wana na chapiteau na sous région wana donc c'est ça yaya koko et bima dimanche et bima dimanche parce que famille yaya koko balbi ya koko souffrir mingi na matanga babimisa corps bakeno kundaye akipema ou yakepema que son âme repose en paix. Voilà. Voilà. Qui m'a collé. Alors, à ce qui concerne ma contribution, chacun faut combien la contribution? $10 au plus. Donc, à partir de $10 matin. À partir de $10 matin. Ok. Donc, même ça peut 500, Belleville quand ça peut 400. La monnaie metaping ça qui 200. La monnaie qui a Belleville ça qui pour bambomé corps. Et Belleville peut ça liboso. Soki ezaki pona ba mbome corps ba otiango suwana te po ekena kota kwa mbome po ti ba otia komboke Belleville 400 c'est que ezaka eza cotisation non même jour il y a réunion pour ba fixer programme président Lumbi tango qui parole le baki le kwana pengla qui sur sabi Belleville a payé $400 pour la ba mbome corps il y a Suzy Bantu il faut ba longola monta wana. Ce qu'il faut tous là où il y a c'est qu'on a compte la cotisation et matanga obsèque. Mais il y a 500 Suzy na koko. Il y a 6 la théorie qui a monté. T'es ici là c'est $500. Après si à cette cotisation pour ba commis obsèque il y a Coco et Suzy. OK. Ce qui est Belleville a payé $400 pour bambomé. C'est que nanu à cette cotisation il y a obsèque il y a Suzy là il y a Coco te pour ça bébé mi balé. Bambomé ka corps il y a Suzy. La compte il y a $400 au ya pesaki. Ce qu'on a compte sa cotisation ya obsèque. Ce qu'on photo zela tchalisous. Tchalisous. Pour combo ndenge etikali ka 400 wana. Eza lo kwa ke 400 wana déjà cotisation. 400 kwa mbomé Suzy Bantu. Yango na lobby Azer. Est-ce que vous comprenez ngane Très bien. Soki 400 wana ke nepona kwa mbomé. Wana to koki ko compter yango te ke za cotisation. Na ebite batu so batu balimbisanga na ite so na loba mabe po batu bamona kaka. Mais na oloba kake soki ezake apesaki 400 pona kwa mbome bakoki kokoma ngo lisute ke apesi 400. OK. Ozomona po wana ekei esali musala ya kwa mbome na nini yo bakomi obsèque Suzy et ya Coco. Parce que cotisation neti ya para ya Coco ezapi na ndenga mabete pour katiki campagne ekela ngamba kwa mbome siko na compte ya Coco basali ozomona donc pona nga ndenga pesi $400 wana po bambomé Suzy c'est une bonne chose eza œuvre moko ya louer asali penye loko babengaka ba eza elongo moi bien eza honneur na biso ba comédien a sauver honneur na biso ba comédien mais na osenga boy ezala kaka te so mutu moko akufi o ayebani makasi nde batu nyonso baye kolela nde batu nyonso baye ko assister wana komi 2 poids 2 mesures c'est ça et bembe ya wilo ngumela ina morgue cotisation ya wilo na tikalo mona mutacha $400 to $500 héritier ouais ta pour héritier mutalia kiete accident ni salama ki pour akena héritier tozo ngisango sute ezala mambele kanaki na oloba kaka ezaka wilo te bato belé pe bakufaka o na sali constat na comprendre Ils ont 2 poids 2 mesures, ce n'est pas bien. Baningana ka soki mutu ayebani makasi nde mutu ningani po bamona ke basalaki. Mais liste à cotisation à wilo ezawanati. Et bien combien? Hein? Batu combien $100 bazalaki? Et à bientôt. Tout ce système il y a 2 poids 2 mesures. Tant que tu as une corporation, moko, biso nyonso toza ba artiste et comédien, so mutu bo akufi toza la tête qui a tendance moko o yete ote. Non. Mais qui parle par rapport à relation, par rapport à intimité de bozalaki. Yo kasi masala ke muta pesa bina na bolingo. Ko pesa belé za bolingo muta no porter pour na mutu wana. Bon, aux allons pena une part aux en a raison, mais bolingo wana komi poto o sam sala moko. OK. Omoni. Ah oui, l'on est on a besoin de faire au sam sala mona biso. Pour la nini ba cotisation ngana moni ezakite na tanga wilo. Comprendre? Donc tous années ngana osengande tendance wana ezalate. Il y a des tendances différentes années ezalate.
tous à la tendance moko biso so tous artistes et comédiens so que kweli mutachango biso to ya e kweli mutalemba tozala e kweli mutamatete to ya e kweli muta ya bandal qui savu matonge to ya voilà tozala bongo voilà na ndenge epengeli point des points de mesure c'est comme si et comme visible parce que l'artiste et tout normalement baza pencher le comme pandimo oui tout à fait à Suzy marmonio sont pandis à Suzy par rapport il y a organisation normalement bande ko ya lemba ndé bazu organisation na maboko et puis réunion ça ba délocaliser réunion ba longolon chez Major Bisadi ba yena on a lemba mais ça obsèque à deux personnes il y a pas masuma que n'était je comprends maintenant pourquoi pas masuma que n'était par rapport à cela bon ngala selon moi les opinions nga na comprendre que pas masuma pour comment est-ce possible papa Kouedi kutoza mukolo akufa ki ma réunion ça pas kasa na et pas Major macha ko idem batutu bakufa même il y a Solange aza mwana lembati ya tongo kutu pe lisusu akufa ebemena tokenda réunion na ngiringiri na salle oya mwana pa masumu oya ezala na ngiringiri na veli kingabwa mais pourquoi bob c'est que zami balé ya kokwa mukolo et puis succès oya kokwa sala na monde théâtral e musunde ko nga salle on te mais ba longoli réunion na kasavu ba na lemba eza pona nga na mona ke eza normalité jamais bana lemba ba ko diriger et bembe po eza ebe balemba te c'est la raison pour laquelle ba présidence va de commission ça qui était pour attention tali bato ba ki na kana ba ki na muke ba ko yate 90% za ba ndeko ya lemba e ba ko yate parce que ba monyango comme le rôle phénomène vient munwere kutu bana njini ba sengi ba lele bemba vient munwere na njini ba boya ba yana ngona lemba mais réunion ka kuna na ngirngir pourquoi ya Suzy ba tsango na lemba poani pona nini eliko lobani ke lemba bango baza ba champion tondeni il faut qu'on respecte tout d'abord mukolo oyo ayaka na réunion avant si bato a sololi te boko lo ngole bembe po ba bibembe za mibale réunion zaki ya debi bembe boyo na lemba la problème mais pour la salle ya monene zaki na lemba wana salle culturelle yo o yebisa la majorité na yebisa la major et bon ça la major ya muke ouais ça individu mais wana ça place culturelle où tu es dans la commune à Lemba Alliance. Ah. Ouais. Donc il y a Coco. Na commune à Lingwala, ba na sala munene te o ba ko pe ko ke no vanda ba sali réunion. Fallait ba ya na réunion ya Coco ba ya na Lemba. Et ça ils a contre en. Naza contre, nga kala nga véridique. Naza ga hypocrite te. Naza eloko so na sepe na ngote na sepe na ngote. Ba sali mabe. Ba sali mabe. C'est que vous appelez contre débat TV morto les en Lemba na chapiteau. En tout cas nazala nga contre nde batie veille mortière na chapiteau te parce que basale comme moi passi hein basale comme moi passi bon user artiste comédien il faut ça au rendre des connaissances donner hommage et puis que le nom peut lukamba taper mis solo pour ça vous avez un succès bon so toi là ele kana mona elonganga ngati ko ya matanga kala na ka soutien bakanyela ngati ba beta yo nazanga moko ngata mona benga moko nazala ni maître ni quart. OK. Ba beta ngato bakanga na pleine matanga. Oza psana ke makala, o link prison. Et puis tant no ya. Eh na bona bala sang. Na bona nga minoko bate koma milai. Na linga kute. Na osema nzambe so na zumbo entre lelo to lobby, na tsa part na nga ya cotisation. Na tsa contribution na nga donc. C'est ça. Par rapport à date pour Suzy Bantok fa liboso papa Kodo comme ndenge basali programme na bango. C'est comme si papa Kodo bazo kunda liboso ya mama Suzy. C'était dit à quoi? Ils appellent Suzy Bantou bazo benga partout de part et d'autre, raison pour laquelle batiki tamula pour mon côté belé ou yo moni misère ndé. Bon on écoute combien écoute na contribution pour la Suzy Bantou on va pousser ngo et la maman c'est pas contribuer. Ya koko famille na ye famille ya koko basengi bakunda ya koko bongo po abumeni na maladie. OK. Basengi bakunda ye maladie depuis 1992 plus de trentaine d'années na maladie. Ah maladie à Suzy tout cas qui ndenge président Lomba Lobaki abi Suzy a eu maladie depuis 1992 maladie ni ouais motema oui et mimi na loi mais aumena nango nzamba épargner vraiment makasi aumena maladie wana depuis 1992 depuis 1992 Jésus Christ ba maladie elinga ba choqué. Oh
Parce que yo lobby papa Cocody ou Bakundi avant. T'es nga na bagité na aucun calon lobby. Na bagité. Na bagité. OK. Mon matin hein. Donc plus de 30 ans de maladie. À résister hein. À résister. Oh Jésus. Na bagité. Bon voilà famille déclaration dans le baoyo. Et cette déclaration il y a aussi à perception là message aux artistes et comédiens. Famille ya koko balobi bakunda ndeko na bango parce que awumeli na maladi nde basengi bakunda noki. OK. Na ndenga mabete nde batie programme ya madame Suzy na semaine prochaine. Voilà. Donc c'est ça. Mais tiki tout monde pas toki pas azam mona moka tiki mona moko. Gloire à Dieu. Toki pas balaka a divorce. Balaka oui, a balaka na salongo. OK. A divorcaka, on a bibiti a divorce na été. Donc c'est ça. Mon éclairage pour la dossier il y a balana ça combien d'années? Non, il y a des ngala tambana na Suzy te. Toi pe génération mon côté. OK. Il y a ça baza génération mon na ba ya Nicole ba ibakata donc. Ngala na za génération mon na été et puis na monde ngana to vandi boto simani bona to vana na ebote. OK. Donc vie na epenya na ebia mo penyate. Voilà des artistes lilo bazana na se na bakundi bimbete mais il y a quelques-uns des par exemple Modero Astopaki batubabi coupe ni tourné. Oui. Astopaki. Oui, pour wana penya mutu na ye. Mais il y a d'autres groupes bango bazo sala bango ndika bako sala. Na yebisaki yo na tango akala. Mon temps vient ça kufaka. Batu tout ba tournage tout ezaki suspendu jusqu'à ce que bakundaka VS. Ozo comprendre VS to lela na stade de martyrs hein. OK. Biso za ba protocole to travailler protocole butu ti. Jeune. Bon, nde sikonde na koli na komi koko. Non, agi plus. Les allons nani merveille benanga na bien. Elongi na ba koko pour azara on lukanga na ba problème. Donc yo comme ndemo na bato ba finganga koko. Non, to sola. Vous êtes le net répondre. Voilà la mission donc tozanga ba protocole oui wana ozana la raison wana zaki pena na zaki jeune pour siko na koli. Koli na maxi bambulati. Viens ça sali 12 ans. 13 ans. Bah 13 ans je crois si je m'abuse bien. Donc 13 ans c'est beaucoup. Dans a 30 ans, 43 ans, ils ont belé. Oh, you tanga no âge na bomba te. Oh non, pour ça 44 ans na octobre. Bomba mingi o kamo musisa da tembe bi mais. Ngaka la jeune. Yango makona nga yango. Makona nga yango. OK. Ba génération yo tielo batana ba succès ba jouer o kuta na scène bi que toi même âge za banana. Te na ebi âge abotute. Na eba ka yanga moko. OK. Nga na ebi ka âge na ngamoko, master nga Aminata son père nga za mko na ye. Ah bon? Mais omoni Aminata. Aminata na. Batu ba yebi lelo Aminata son père. Mais tango wana so do jouer pa ya ngoma international. OK. Inter master na ngai to anota mola ngai Aminata. Na nani master na biso eyala. Eyala Yoka, grande sœur ya Jérémy Yoka o ando sala na lingala facile. Hein? Master na biso na pesi mbota na Angola. To anota mola biso misato. Soto sisi rep to ena cheche soto vande na biso boxon to vande na biso ngo bo tindika to vande na biso boxon tenza ba changer bato OK nga vinanga ezaka cheche yango bato babaki nga sala ki nduma na cheche na ndima nanga mais bato ba yebi biso to no ya soto vande to ti rep to meli to sisi Aminata zongi kauka pa na bango nga na ye masina biso na yala po biso ba karesi rep na lo futa bo loza mbonga pa pe ba botu wana. Bon, tant que nous jouons pas un goma là, tous qui ne pas amitié, ba vierge. Tous qui déjà ba testo et bi makambo. Oh, nous avons déjà na bana déjà. C'est me d'être à rep à miselo, zoma 29. Ça bon. Kutu bongo te. Tous qui déjà na ba relation na biso o ezaki ke ozana mutu mo boye, a o kabelo pe moi mbonga malunga. O comprendre. Ezaka te ke o mutu yo ta rep a kabelo $20 te. Netinga za ina chérie nanga. Donc pour ngai na nomo na lokola so na wuti na ngai rep na vandi na me na nga bière. OK zaki na ngofia malamu te. OK. Neti lelo wana tango no ya bien sute. Nana ya bien sute. Wana kutu mamba ye so bete na ngako.
na talo la lisu mobo ya mukia ya suka no makeli na matoi na des églises na pour bal gagner amour na la personne amoni ma pasteur oya koti nanga pasteur oya te anga pa ma on a signalé ba tozaina wa no lo bana okota oka Maman Michel, Abrodiga. Vous comprenez? Donc, pour gagner, combien de matéria va gagner dans la zone Daniel? Pour la botte à Daniel. Ni matéria peut frapper un maman non cette fois-ci. Et là, comment on peut tout débattre en aïe? Na sala 10 mois na botte à rater. Ok. Son à hôpital passe au botte sili. Mais au long on a passe peut-être moi na obim. Au comme quand la porte hôpital de passer ça. Na yo que l'église pas pasteur José. Wana na obonde la te. Aisinga mama kende obota, bonde ponanga. Tana kenda na boya aisinga obota mwa mbali. Et loko pasteur José aisinga obota mwa mbali. Kende. Na bota Daniel na 12 heures. Pona bota ebatanga teobati. Tanga mwana okufa libumu. Docteur alobi faut ba salo kirtage. Mort intero ba kompe na fiche. Nesi docteur ya yong takufi ya ngazo pema. Nzamba lalisi epongi. Na beta mois na boujate na libumu. Libumu kita izonga penya plaze nezate. Mais na yesi bango ngala na zemi na kenda kilo lanko. So ba kilo. Mama yo za zemte la mina za na zemi mama. Na za zemte neni. Na bano ya fiche na nga yango. Vous avez vraiment un témoignage. Daniel wana mona yango la pesa Daniel. Okay. Wala bakangi papa bango. Na mona ka ete ba kote na kachasa mabili. Na ane. Vraiment. Tant na keko bota, tant na boti mwana nga mobali. Na pesi nzambe merci pour à travers mon sali nae na ke bota na bota ezaki entre ngato Daniel pour ba no mona ke ngana kufi na ke bota na kufi mwana tikali. Na ba na do sabatuko na ngana mwana. To za la vie. Ngana Esther femme de foi. Tant na boti placete borobima. Nabi eko bima. Ba docteur ba mo bangako ba nyo bondela ngabi mama bo bimisa place ta po ebima nga sala alliance na bandoki te ndoki ana pouvoir likona ngate. OK. Na boti nde na koma pe osambela nzambe na sai 7 ans na vie ya bonzambe. OK. Na sali na heure Daniel a coxi 3 ans. Non. Daniel tanga coxi 1 année et demie na koti retraite il y a 2 ans l'église. La na mwana bébé. Na kati église. Église ko ezanga ninyo. Ya batol, église ya batol. Na la siko na se. Ni mousse. Ni mousse ko. Mona muki bala sa na site. To lu ke lo nyanza bete ya. Yena ba lotile ka bilamba. Bota bon wana petang na utine epa na ngai. Na ba piaka na ba ni na teka bilonyo sot. En plus, vous avez une bonne loroté. Tala la teki na sa. Nazana bi lauti pananga na ndova na pananga. Na zubilo bon siko mobali bakanyi oyebi sorti. Atiko na zemi ya 3 mois, tina ndongo boti na ndemo na koksi inani. Oliani. Na teka nyoso te, nyoso. Na teka. Ale na yo kota mozindo. Do moni place nzamba fo. Na moment faiblesse, arrose un peu nyoso kei. Il y a un des salaires qui me pas ensemble. Espoir à vie pesser. C'est quand même solo moko. Somme ta bien. Ah ne pas ensemble. OK. Mais somme ta comme un problème. Doit comprendre que Dieu existe. Voilà. Des places d'ailleurs que ensemble existe. Na bano ke na ba église. Donc tout ça la raison pour l'intérêt alors. Quand ensemble pas l'inga pour l'intérêt. Oh, nzambe mta na kata mamo yo mutu tout a vise intérêt. Même nzambe azo vise intérêt na ye. Ngai pe kan nzambe na zo vise intérêt. Comment nzambe a vise intérêt pour na lobi na yo boye. Soki nzamba sala ki biso sala biso poani. Poto adorer. To komisa. Tant lobi ke soki on yambi Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors chercher premièrement le royaume des cieux et tout viendra par dessus. Tant on dit Saint-Esprit nyo sote za ba matabis. Après ça biso poani. Ami, voici les projets que j'ai formés pour vous, les projets de bonheur et de malheur. Yo kasi soki yo so me nzambe te projet na ya. Oyate. Yo yé pas Yesu. Tant on dit meli Yesu Christ au comme Seigneur et Sauveur personnel, Yesu abandi ko pambola. On nzamba banyo pambola oti. Voilà. Babi chercher l'Éternel. Pendant qu'il est là,
Invoque les tandis qui se trouvent. Yosko linko luka nzambe te ovandi bolobi nganye na zaboye nyonso ya te. Biso mbalela nzambe ngana na intérêt pa nzambe pas intérêt pa nanga. OK. Ye aliara ma bondeli ndezali nourriture ya nzambe. Prière les nourriture spéciale nzambe. So tant yo bondela te opa mama. Opa mama. Na beta ba tala na beta ba sorta ba prière ndongo mona nga. Ba prière hôtel ya olala ya ofuka mai banzala ba semaine ya ba jeûne prière na commission nzala la normalement commission jeûne et bon ça et loko boni ezate na kena pa yamba jour musu penya boye na otamwa na nzela nzala na bimi retraite samedi dimanche et lo samedi ala kana buke loko ezate ngabi na $5 nanga na telemi na coin prophète David a oteya a pointé pekanga. O te même pas ça o te ya. Na tuni mi na pointé place du prophète o te na quoi na biso na CPA. Prophète David a pointé nga semé. Abi 12 personnes ba ko semer 12 000 francs. C'est wala $5 8 000. Mama yaka wana eloko nzambe. Nzambe o laksanga oza mutu munene. Oza musali na ye. Ya osemi natali sur $5 na kata $5 wana fofa bana na kati Pampex pour nous sommes Pampers Daniel na kati ngabe olis mania mais ko changer tu peux nous changer ngabe on zaba changer te o besoin 1000 francs 7000 on nya on zaba na tuni na bisanya na komi jobité o ba ko tantenga dala babi offrande ezaka ya passe nde eyaka nazo $5 opesa nyonso na nzambe alola omonanga na pesa $5 tozonga boye na vandi boye to vai na so camarade nga yotanga kabelinga $20 sogi ngebasi quand même jour le même jour l'espace à combien des heures l'espace à taille 3 heures du temps la semaine de la prophète Kienga exact ko exact retour non ezali no lati mo elita ba osali nene na lati se eloko te na tikeka bongo e ba to sadeli ala guerre comme la guerre na vandi boye sogi ayelinga $20 sogi ngebasi que je salue ma chérie n'a pas son mbote voilà tango bimaki de tikina ba la moitié eloko ezalaki te $5 wana na bimi na somba pampers na somba mapa poto ya to mena no ya no no yebisa o après une semaine basombelanga mapango mibale après une semaine basombelo batere to mapango bon lupango yani lupango ezali parcelle tanto ba lupango te lupango za parcelle des terrains na plaza o comprendre mabongisa nzambe nazo mbongo na ngamo na ndoteka makala nakenda kosema na église mbongo nyonso makala nakenda kosema na église fo nyonso na bénéfice na fo nyonso kritika la sema na église pasteur abi maman Micheline siko yo sani ngai pasteur nzambe convaincre ngai na yela yo siko yo zo tuna ngaso no saneni nzambe watili nga ye mo ayebi ono sala moni krishna nga ezanga elote donc vous avez bien combien de fois moko boye naza na foi ngamba benga nga femme de foi talaka nga na boti na hôpital na boti na hôpital na ebisi basa mabala ona kuta na obima liboso na bino bwana mibali nga na mbali te me bomona nzambe otinda korbo ya futela nga maternité nga na sala kilo ya nyongo nakena penya kilo ya nyongo bakomi pe na carte nyongo nyongo penya ko batie wana na bina ofuta mkono obota na yena obota na zana nga na mbongo obota te ata mbongo oya nini ezate nyonso batanga na hôpital nyongo nga bokoma koboya na bota le même jour bafutela nga maternité le même jour na ba nyongo nyonso nyongo so kilo koboya futa koboya futa lakisa o grandeur ya nzambi bangisa o nzambi ngai nde sikoko na ninga na connecter siko batu foi nga na senga nzamba pesa nga foi ya papa Tambulukoki na kenda penya campagne nga bingala na besoin na récupérer foi ya papa Tambulukoki au moins papa Tambulukoki ba yele chaussures jour à mariage ne avant jour à mariage ne ba yele sapato et koki etabi bo chango wana pointure na yete
mais jour à l'attendre cocaïne net. Monsieur. Il y a pas tamboulou, il y a patriarche. Après tout tamboulou comme nangaba. Patriarche. Ngaba doit changer. Na senga inzambe la zwa foi ya papa tamboulou koki nga na olo bango. Toto que non malé mais ça wande tinga na ta pointure 42, nga 40. Ba yela papa ni kole quantité. Ba yela papa tamboulou koki chaussure numéro na été. Mais jour à mariage de coca. Cocaïne. Et soit papa na tela papa na so akangola nda ko isabatu. Aole kasi biku tuti. Des fois nga la senga nzambe. Na kena tina campagne ko lukaka fo wana. Azoteya ngana bi ngana na besoin ya foi ya papa tamboulou koki. Esili. Oyebi muto aza na foi. Ana nyonso. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. C'est par la foi qu'Abraham devenu père. Il y a Christ au banc. Il y a nation. Ngana reine Esther. Omoni reine Esther. Ezaka jour na été. Oba benga ka ilbosa roi. Abala mokonda mboka bapaya. Ezako abali mokonda mboka bapaya. Mais esengi siko foi que no lobela peuple na ye. Ba olinga ba boma bango. Eza jour na yete ba bengi ete ki yake liboso roi. Mais sengi 3 jours ya reine ya Jeanne Esther. To kota Mardoché kene bo kota ngape na kota na basali nanga. Ko bima obima ba tia sceptre. Wa tia nzete. Atelema. Abina za besoin olia pananga. 3 jours wa ya ka olia. Pour Esther aloba posa na demande même la moitié. Ya nini ya mboka na opesa. Mabina za besoin na te. Balimba bo ma peuple nanga. Il faut avoir la foi. Omoni lelo ba prophétie o ezo tambola. O sifa loka lokwa ada ilunga linga liae. O 5 artistes ba okufa na liste wana ngana zate. Ngata balobi ko okufa lobi na esa bango ngata na ngana comité. Je dois servir le Seigneur. Nzambe mo refaloba. Alobela ngama. Ngata na ngana comité. Je dois temple parce que pour na biso comment yo ko ta prière pour nga. Na sengiote na senga des fois ils na senga un peu prière mon frère n'a besoin au côté prière nga pe na okota mais ko pesa nga prophétie te ke na moni ozokufa yo sali ni pour arrêter ngo parce que prophète mo sala nzamba za na capacité ya ko arrêter hémorragie tangu Moïse nyoka o nzamba bimisaki pona bana Israël ezo swa bango po baboye ko tosa mibeko nzambe kaka Moïse alelaki nzamba arrêtaki ayibise sala serpent de rein telemisa muto so tala obika parce que mon sala nzambe tango ena prophétie que 5 musuba okufa après madame Suzy to betelo maboko toto lobani parce que diable peut prophétiser alors yeb so pe ka ba vérité OK kolinga te ke ba oyena prophétie et kokisa mo nyongo lokumu te lingaka opesi prophétie ya liwa nzamba ya longoli okumisi nzambe Seigneur merci parce que au sauver âme o makila batwana etuna batuna bango Ozomona. Mosala nzambe oye lobi ke adaza ndoki. O seme division to seme unité. Parce que déjà ngana okake o azer yom to lokanga. O kasinga so na yebi ke mutu ngani mtabwage na mpese na osepela na e. Ennemi no mbala moko. Na osepela na ete. O biso na royaume na biso tozaka na kati na unité, tozaka na division te. Mosala nzambe soko moni likambu. O ezaneti ya sorcellerie, benga mutu yebisa yango sagement. OK. Ozomona donc nazo yoka pasi tangu basala nzambe bazoya ko détruire lisusu bana nzambe ayoka pasi ba shege belé lelo tozana ba balabala lelo mingi bakuba kuluna eza dia ba prophétie. OK. Mwana zandoki papa bengani mwana parce que maman kufa aza sans abri mwana komi na mwana balabala be esprit mabe kotier Kindoki pesa ka malade nyoso ba ko traiter. Oui ba traiter ngo kindoki ba traiter ngo. OK. Faut yo moko ndima, o sali repentance sincère. So lo mina tiki misala na bien que kombe yaka. Mais so kanga na nzambe. Po ba bi mwana nzambe so ko ndimela Yesu, ba sali o délivrance milimo ane kei. So ko zongi 7 esprit méchant. Ko le kakutu waza ki 4. Ba yeba komi 8. O vivre ndeni na 8 démons na kati nzoto. Ozomona. Donc ba sala nzambe ba sunga biso. Ba sunga biso pe ya makasi. Parmi biso pe artistes et comédiens basala nzambe pe ya solo bazali bazali opo babondela rapona biso de kara bible ezoloba que les faibles oui bayebisi biso eloko moko kaka totika misala levi tosala nitokangwa bale belé ya bate belé ya théâtre bazana Lévitique ba se retrouver na kati ya Lévitique 18 na tanga ki on joue wana voilà on se comprend
et puis ebele basimi na mo bakisi si ko tant tozaka bison ceci comme moko to vivre bien te pour babi lumière na ténèbres sanga na raté tu fais lumière kasi lumière na ténèbres sanga na raté mais toza siko esika mota ba lo baké mo sala nzamba yebisi biso ke to se repentir to tika mabe bino boningi na binote ku fe landa mabe kuya oui tala okoza yom to simbi kisi mais kezwa mutu mususu ole bomba yom to simba kisi ezu yote ezu mutu mususu comment vous m'écoutez mususu OK voilà, merci beaucoup monsieur Lolo question na baki fait non marqué phénomène en qui déjà il y a cela une semaine il y a moi na bois soit qui aliaki tout à fait et bah tu me souviens biza kindoki ba itizaki ni mbwana mais ça pega mbwati za mutu nda côté na kata mbo poser na pousa ya makila achevé kaka molimo mwana wana bon déjà Pitbull eza chien moko méchant ba chien oyo na France ko tambola ngo pesa mandi ya mbongo ebele ba bengala raswana na France pour il y a peka bana yango il y a peka oui yango il y a peka bana donc c'est que na France bi sala ba déclaration et ça la Pitbull les amboa eza ba race ba mboa o basangisa so na ba loué so na ba nini donc ozo mona ke baza ba mboa musu bazali ba chien musu ba Rottweiler ba chien wana pe baza ba chien méchant berger allemand azara vraiment on dit berger allemand aza différent na Pitbull ya liaka bana te mais Pitbull race wana eliaka déjà bana surtout so aza na nzala azaki mbwa bayaki ko couple ngo na bango baza na kati ya lupango bazali na deux chiens berger OK muto aye na Pitbull na ye aye po basala couplage po bazwa race ya berger allemand bayaki po basala bango couplage sikoyo chaîne nani o bakangaki Pitbull eza chaîne ya mbwa ya bongo te et puis ba chien wana c'est so baza ba chien mo babenga mo ba chien poli bon ben ça sera difficilement ba yokaka te bango ta maître na ye ayokaka te ata nani babanga peut être aimé parce que bango dirait baza na problème na ba être aimé tandis que berger allemand aza soko dressé so tindi attaquer na attaquer so pekisi au mona ke ayoka ozomona wana baza ba mbwa fo bavanda na zamba isika mona ba lion bakene ko bunda kuna na ba loup. Est-ce qu'on peut dire que esprit na côté la kende pour attaquer mona wana ya as Pitbull ese lia mutu mwana ndaya na lemba. OK ozomona ya nango esprit mabete eza race ya chien ya mabe batu ba okamwisa ngane ba ovanda omona mbwa forme mnoni zoko forme mnoko mbwa eza boye yoke na obokola mbwa bongo mbwa za mnoko mukuse okebokola ngondeni Alex da canarage batu ba oyeba te bato babokola ba Pitbull na mona bango na yebite mbwa na leka na 3 kg mbwa ele 3 kg ya viande po yo muto liani neti kilo ngomba bato a 20 000 60 000 na somela mbwa ataku ya puisi na somba te na kaba mbwa likola oliesa ni suni mikozo nga pardon mbozo lia kilo ya puisi ali asili simbo siko nga na oliani bize bambwa na swali ya mikwa ya ngaye omoni mbwa na ngana ndolia aliaka fufute yeka viande misunika na loso mbwa fier lo kwa solo megata ko tia kama deso au tala bino lo kwa ndako ezozika aliaka te mbwa le gouvernement il faut s'impliquer dans le dossier oui tout à fait donc kota ba parcelle so batala ba ja ba race ba mbwa ba bokolaka pour ne pas spectacle wana scène wana to kolela wana zonga les choses dans les jours à venir vraiment ba benga na raso pour ne omoni kaka Pitbull ndelia mwana mo mutuna kota nzela mai olanda image wana ba benga na ngo bazong sango ba chasser ba chasser bête de kota kata za race mbwa za mo esprit ma bête za race ya mbwa caractère ya mbwa ya ngwana aliaka batu alandi mama leki si c'est mama kuta mona tili banda desali ki abwaki na somo wana mbwa konde ko achever mbwa aliaki déjà mona gorge na lisu asa boma ke dana lupango OK c'est pas bando landaka makila vampire OK mato il tant que maman c'est ça que ndé et déranger ngama mona kitoko bongo
Et ya musa linga za première dame ya venir. Bolobaka bon. Linga za musu docteur. C'est accident mo ekumbolobaka. Musu pas linga za peut danseuse. Et bon, et ça va rôle 4 pesati. Dans le bien première dame bito lobaka bon la tiki danser au Kamui. Musu pas linga za analyste Miss Lolo ya lobby. Akeka kaboy. Et puis moi on la monnaie sera kola ki penza. Linga za très joli vraiment. Très joli. Et puis il y a capacité hein. Voilà, ils ont l'imprudence à boye ba parato kometaka ngoti. O soroli mwana, o tiki mwana na bassin au moment où yebi ke ba mbwa ba na lupango. Bwana mbwa ya mupaya wa yebi binote. Quelle imprudence. Yo ko zo mwana ko tali na ndaku to la tie pampers ko la tie la mwana pampers na libana na problème ni. Ba parato ba ko protéger bana. OK. O mwana nga bana na bana okolisa bana na mwana tama wata zika. Obi soko za na libala oziksi mwana balobako muto azana kindo kito e bakanga mwasi na biloko yo sandako basemeki bayaka business biso na baluba to kango bazungu to beti yo ofuti biso soso na mbo. OK. Kozikisa mwana eza imprudence ba parents siko balia o mwana donc 9 mwana nga ya perte ko na ofuti na mwana na ngiba bumaki mbo balie mais mwana ke nga est-ce que ngala nazana ngana lia kana mbwati nana besoin ya mbwa bali ya mbwa mwana na ngane mwana na nga mwana papa tika mais c'est comme si 2023 et tout ça na oki mbwa ali sou kaka pitbull ali sou mukolo na ye ali papa moboy na monya on peut na réseaux sociaux papa na patika ki mbwa yebe kanda ki voyage na ça 2 jours asali semaine mo batango ye na ofungola mbwa mamu attaquer ça qui bon bon mais mutu musu ba utoli epena maître soki mutu mo boye bana bo ba utoli epeti na bambwa na emoko na Afrique du Sud ba utoli epena na bambwa na emoko na uti mona suba pitbull bazolia mutu mo papa mo bazolela oh my god oh my batu baye mbwa moko landi bazasa na dembwa so bisatu bibi bale baza ko lia moko azo ko attaquer bato ba oya siko ngana o mituna poni bazo ma moto te ba sopela bango te baki mama moto c'est je ya ku bozongi baki baka neze mo pesa na défense na lobby boy omoni soki boze belé bo yepenya na basama ya moto bo sopeli bango ba oya pemena ma moto jour wana bat ba ki belé pour mbwa na baki mona ba yaki na ma moto te il y avait 3 blessés baza ko na hôpital il blessé ba ko na hôpital. Mais apparemment, 2023, pays na début, nous avons une nouvelle, il y a pas si à coller là. Tout le monde peut artiste et musicien, mais il fallait pour pas. Kaka, ba Mikoloana, ou tout ça qui déjà moi na koufi, mbolia qui, tout le monde peut ou aïnda kouisa qui, ba tumba kinda kunaï. En tout cas, franchement, ba basala qui, bon, basali mabe. Obi ko tongi a passé. Parce qu'on a quoi qui toko bon, on fallait tongi. Na mituka na ya cher bongo ba pandi ba zikisi boye po bozaki na ranking na maître wana fali achala aokengi na lupango non qui vrai versus aki pour mona qui fali ba solaki na Macron babi Macron yem tata ko soutenir M23 bazo uta na Rwanda pour ba bomwande kuna biso na este mutali boso soutenir M23 eza Kagame mutali boso azo soutenir M23 eza Kagame kasi ye Kagame nde mutabo mabandeko na biso sikoyo zela natala nini message moko ya maître Gims message maître Gims atinda kipe eza yango maître Gims dit j'ai décliné l'offre du président Macron de l'accompagner en Afrique. Tant que le président français est ami du Rwanda qui tue le Congolais, je ne peux pas trahir mon sang. J'avais dit à mon frère Fali les dangers de se rendre à l'invitation de Macron. Lui est parti. Du reste, tant que le président français ne sait pas prendre position aux côtés de nos frères congolais, moi non plus, je ne peux pas trahir ma nation. Macron n'a que descendre en Afrique seule. Et puis, na Congo, en Afrique tellement, ba coup d'état ça la maramingi, ba tenter ça la mamingi, yango moni ba président so ba otamba bazaka na suite. Mais tandis que la France, ba payer ba mindele ba malaba bon. Nani président kale pakanga photo na Macron. O ba pesa passeport rouge. Bango yena leki na et puis na président na Kofi. OK. Ba ambassadeur bangwana.
Pour nini, est-ce que bakoko tout n'a fallu pourquoi kangi photo na bon de toutes les façons hein. Les kamango vraiment est dérangé kinga. Et ça là inga mabe. Kota la muta bimisi mbongo ne bela tongi ndap ne kitoko bongo asomi tukana cher bino boyebo tumbiango. Voilà. Musu bato yo so batumba wala mutu mota zata na mabela $2000 azana ngoti. OK. Kotongeza pasi aya. Kotonga peneza pasi. Mais le quoi balobi bakangi bato ngo. Justice est ça la makaka. Justice est ça la. Voilà, merci beaucoup Nami Solo pour honorer l'invitation nangai. Cadre au PK anim ça là que tout sur Nami Solo na banalise par rapport à mambe comme la biso. Je suis sûr que Batubeli va choquer, oui comme il fallait pour pas côté pe na famille artistique va comme il va choquer, il y a ko perdre dès que na bango bauti kotika bango et tous les gens bato bazana passe tous les gens bango. Monsieur Loto, comme la biso kochité, mot de la fin et puis ce que vous ça mon conseil par rapport à bande ko na biso ba congolais bato mo ki baki kozik sa ndako ya fali et puis na bande ko na biso oyo na bande ko na bino bosala même sala oyo malgré bosala day mais bosala ka ba émission ya ko finga ko le mavi. Bon, nga vraiment na pesa conseil tepo baza mikolo mutna mutazo ba actu azosala. Moyena lo ba mingi ezate pe no senga kaka. Toza la biso surtout na attitude ya matanga to le la bande ko na biso o bazaki pe lokola biso batiki biso en tout cas totika no batiraima totika ba jeton totika binemi totika ba émission ya buzoba to lo babi ya babia ata babia ndeko na biso to muto za la mabe na ye mazape na malamuti soka muyaza eka mabe bobo banovana na ipwani mbote na ngai comme la maman Gerda Kidinda ma maman chérie na souhaito ba bonne fête ma maman chérie pasteur José Kanyeba maman pasteur nanga na souhaito pe ba bonne fête ya mami Longo macha mumenu na kata Londres na souhaito ba bonne fête nanga ya mois de la femme et comme là ya Didi Manina, Maman Kelly Abakeli, Mimi Lutama avion la Suisse, le velu. En tout cas, Mastananga Matondoli Nabilele, Karen Lifela, Leri Nemboyo, Soginge Bas, Françoise Betty, donc Mastananga, et comme la bino, Mbote Bele na Mamsi la Bissal, ou Pomba Sen Bekam l'impératrice. Merci beaucoup, Nami Solo, merci Nabato Barola Nabisa Mokailo, pour la lutte au Sukawa. Vous tenir bu se regarder quelque chose à qui a réponse à monsieur Lo. Quand tu te le mabé, tout ça banal bota moko dodo kolo. Vous tenir bu se regarder. Adir si fort comme Nasuka, un grand merci Nabino bateau tout vous disposer tant pour le Rolanda. Élément où il s'amène à Mokalo. Quant à moi je vous dis au revoir. À la prochaine. Merci. Bye. De Banza London TV